tozana entrée oyo soko uti pongabi topé victoire avec Willeri eza nzela oyo akibongo ti na Willeri topé soko za pemina lingwala awa ya kibongo pene ya Bovin, donc Bovin, et là c'est la commune de Kasavubu, donc Nzeloko qui est bon victoire, et voilà. Arena Grand Paris, Adidas Arena, et Arena Soginini, on a évité ce topé sur un combo Arena Nani, tu as évité Yama Bazotonga, Calamité, et aussi là, mon binomoko, et Institut National des Arts, donc en tout cas. Félicitations au gouvernement congolais, bazo tungela biso pema babiloka bien. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo sika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ bengama. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, Chona Itibé Yabiso podcast. Bonjour, bonsoir, partout bonjour Libako Kolanda. Émission ya Mokolelo na chaîne Amno Bolinga Makasi Yabiso podcast. Voilà, quant à moi, votre humble serviteur Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. Un grand merci à l'Itre d'Enfer, un grand merci à mon frère Charlie Wayingu, ya Mama Koko Matatima 001. Héros de l'ombre depuis Canada. Chers amis internautes, nous sommes dans la ville province de Kinshasa sur boulevard Triomphal. Boulevard Triomphal, c'est entre Lingwala et Gombe. Donc là, na Zoxala descente, na Rusuka Bongo Ti na Pongabi et derrière moi, Zabongo entrée à 24 parce que Triomphal a bandi na Pongabi avec Kota ti na 24 avec Suka na 24 de Pongabi ti na 24 boulevard Triomphal oyo et Mutasela biso yango et c'est JKK président honoraire Joseph Kabila Kabange Mutasela biso yango et puis place cinquantenaire pe za la kawana le comment nango kutu poubelle ya osarate donc on a sabino pe beaucoup monde donc voilà. Les Sabinoka juste boulevard Triomphal. Triomphal les a supporters ya commune Kasavubu et commune de Lingwala. À ma gauche c'est Lingwala et puis à ma droite là-bas ce que vous voyez là de loin c'est la commune de Kasavubu. Donc voilà. Maintenant moi je suis au milieu sur boulevard Triomphal. Boulevard Triomphal oyo et Tobi Shikaka Mtasela biso yango tonto komaka avant toko kisa 50 ans de l'indépendance et bako pe osala hôpital ya cinquantenaire et utatant toko kisa bongo 50 ans de l'indépendance lelo tozana 66e fait de l'indépendance alors là c'était des agabons on a 50 ans tant toko kisa 50e anniversaire de l'indépendance. Donc voilà, là c'est l'église protestant du Congo et missionnaire où ils ont la commune Lingwala et là na ngambo wana nous avons na université militaire ba kodo bazwa pena ba corona et kolaksa bango lolenge nini ya ko cadrer batu lolenge nini ya ko beta munduki lolenge nini ya ko maîtriser kuluna topé moto oyo azabongo na kanda lolenge nini ya ko maîtriser et là constant na saki pe awana misika fumi ndeka ya ko tambola kaka bana maye ba tambola mbanga ma lokola ba Charlie Champlain bazabongo ba master oyo ba ekozwa bongo formation ba koma ba FRDC ba mapinga ya mboka biso Congo mais pas si pe mawa batambola makolo misu bavanda na maluku misu bavanda na bantele misu bavanda na banjili alonge kan kokola zo betongo kaka ya trio Triomphal ti akokota pe bongo boulevard Lumumba zo kendeka malembe si esika wapi akokomba. Donc voilà, nous sommes sur boulevard Triomphal et nous avons un débit entre Kasavubu et commune de Lingwala et suivez, on se trouve juste après. Merci. Bezati temezate moi misale monani inga kolo bezati uti musika esel to komi inga kolo bezati ya kolo bezati inga kolo bezati
ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo. Voilà, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, donc voilà, ndé le ben abino kaka tout ça sur boulevard Triomphal entre Kasavubu et commune de Lingwala. Là c'est ce que vous voyez là, les abongo musée national et nazo kitasuko malembe calamité nazo comme bongo na institut national des arts et ils ont bon na commune ya Kasavubu. Là c'est à ma droite là où que je vais na kinesco malembe constant kana la bana bino ba mama ba vandi bozomo na oyo bazana esika okendete et place rola les até et azapina mosolote moi 2000 francs 3000 francs et ça là bango bien mama Laura Chou so zongo singa pena awa ko servir mama oyo tope bilengo bazara awa les apena ba place na bana ko babino awa nde sikoyo bato bamona raté to benga ba aveugle baonde bazara awa ebele bazara ebele na rond-point na pour mata bongo ti na wileri non na parler du peuple bazara na pena tellement ebele ko senga bongo ba mosolo baki ko somba tamo lipa fufu matembele. Donc voilà, et là c'est entrée là bozomo na wana ba mitukana ezokota za bongo diaso to benga bongo sayo. Donc diaso sayo ba ok nepe vers Bandal vers église Kimbangiste et direction sayo topé siko balia bongo ba poisson minene wana et direction sayo yangwana et là au bozomo na wana eza bongo institut national des artistes. Donc comme appelé penela pour qu'il la sabino et 4 personnes bozomo na ba boina bango kuna ba bi msala maboko te biso photo betaka massage to servir mboka na biso Congo bango ba otika kokolo bazoya malembe makolo ti esika ba kokoma. Donc voilà na uti bongo likolo bozomo na wana likolo ba mituka ezo matabongo vers 24 novembre et là bazo kita bazo kinesco vers Pongabi. Donc là a ezabongo place oyo tout mona pe ba colonel ba généraux ya la police ba bureau na bango monsieur César wana et là bozomo na direction ki bongo sayo. Donc direction sayo bazoya sko vers Triomphal entre Kasavubu et commune de Lingwala. Voilà, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, nous avons la TV de la radio TV partout et pour na Sabino visibilité il y a mboka na biso Congo topé ya ville province il y a Kinshasa et là nazana district il y a Funa. Donc mon abino moko et là c'est palais du peuple et suko wapi baga bongo kolobela biso botala mutuka oyo yeba luango ezala ngo ya mai na kozwango na Sabino azobwaka ne mai na terrasse. Bon terrasse wana ezala ngo bouchette ezala ngo kitoko to lingi pe nde tozomo na propriété à la Triomphal tout monde a ngo pe na ba route secondaire donc ba route secondaire ba petit boulevard vous appelez na et malon mingi là bozomo na Moussikate ezabongo palais du peuple. Voilà institut national des arts. Donc institut national des artistes awa esiko wapi tozomona baartiste ebele bazobeta pe ba concert na bango awa et ça la pena kitoko ande bayekola kaka musique bayekola kaka musique non seulement musique mais areza ebele hein. Donc areza ebele ko sa bikeko ko sa ma ebele za ko sala et vous appelez na donc ça après na koloba après na aba donc na académie des beaux-arts parce que na académie des beaux-arts puis ça la puis bikeko. Donc voilà et là bandeko bozomona na tout le wana bango babi ba servir bango nation ba comme na bango ba FRDC. Là c'est palais du peuple. Donc ndako yanga yayo ya biso nyonso et siko wapi to taka bongo ba lobel na biso toza na chambre haute. Donc chambre haute eza bongo to benga bongo ba sénateur et puis chambre bas et toza bongo na ba honorable député. Donc voilà chambre haute eza na chambre to benga ba honorable sénateur, chambre bas eza bongo ba honorable député national. Donc voilà juste toujours na palais des peuples ce que vous voyez il y a koya kolobela biso awa mais tout ça li constant oya lelo bango bakoma lobela famille na bango na ba poche na bango. OK peuple tonga tio wana kende kolobela ye surtout ba député provincial
commune eza kobeba kende lobela commune mais ya ko lobela poche na ye akiko lobela famille na ye en tout cas eza mabe mais tozela bino na mandat oyo ekoya beaucoup zo baki sambeti parce que population kinoise bazana kanda kosakana te na maponami oyo koya soki pe kozalaka tebitenga na bino eza film histoire à suivre. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, donc là c'est une ambiance de l'émission toujours na boulevard Triomphal Bomoni Binomoko et Institut national des arts. Donc en tout cas félicitations au gouvernement congolais bazo tungela biso pema babiloka bien lobby pe comme on appelle comme misape batebeli awa et vous appena malam mingi là ngana sabongo continuité langa na kosuka ti na arrêt tobenga bongo pont Ngabi. Suivez au tout juste après. Merci. Matoye yoki miswe moni linga kolobe zati oteme zate moi misale monani linga kolobe zati uti musika esasa tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobe zati oteme eza temoi misale monani minga kolobe zati touti mosika esasa tokomi minga kolobe zati ya kolobe zati minga kolobe zati matoye yoki miso emoni minga kolobe zati oteme eza temoi misale monani minga kolobe zati touti mosika esasa tokomi minga kolobe zati ya kolobe zati minga kolobe zati matoye yoki miso emoni linga kolobe zati oteme eza temoi misale monani linga kolobe zati touti mosika esasa tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobe zati oteme eza temoi misale monani minga kolobe zati touti mosika esasa tokomi minga kolobe zati
ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esalsal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esalsal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esalsal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esalsal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Voilà, chers amis téléspectateurs, des retours. Donc voilà, là, tout ça a entré au second outil Pongabi, topé victoire, avec Willery, et ça, c'est là où à Kibongoti, na Willery, et topé Sogaza Peminaling, voilà, awa, ya Kibongo, Pene, il y a Bovin, donc Bovin, et là, c'est la commune de Kassavobo, donc c'est là où il y a une victoire. Et voilà, aujourd'hui a binomoko toujours moi cadre kaka, il y a visibilité na cadre, il y a kolakisa bino kaka, et en tout cas madame mingbote binomo liboso ya ya nzambe na ngai Congo tebite soki zanini fulu ya kosakana te bamama bavandika wana bandeko oyo baza na place ya kokende te. En tout cas pasi pe makomona mama oyo abombaka biso ba 9 mois na libumu lelo bakomi kotambola na balabala tebite pasi oyo toyokaka est-ce que bakonzi pe bayokaka yango nayebi te totuna bango nano soki paso biso ba petit pepe toyoka so bango pe bakonzi bayoka parce qu'ils a nzela oyo balekaka awa tant bazoleka bazomona bandeko avec le basenga mbongo et bazomona ba maman bavai na balabala esika ya kokende ezalité pasipema. Voilà, et là ce que vous voyez là de l'autre côté c'est Arena, donc Arena au bazo tongela biso awa et non loin stade de martyrs de la Pentecôte et Arena tobi no mikili lelo komi Arena Grand Paris, Adidas Arena et Arena Soginini. Ah, on a évité ce topé son combo Arena nani, tu as évité Yama Bazotonga. Calamité et aussi là, et peuple congolais,
to pe quinoa akozala na esengo makasi ya robot toyebi e romeli vraiment awa na triomphal robot mutasala mona mwasi atanga pe na ista donc yemta créer ba robot oyo da ba mitukana za bongo na ba moto wana bango ba uti bongo Willery et bazokota 24 pour bakende pongabi bakende pe awa bakokota bongo na nzela ya Kasavubula o ba uti bongo Victoire bango bazomata bakende bongo Willery. Là je fais ma continuité et là nazokoma bongo Pongabi, donc nazokoma Pongabi et là bozomona Zabongo Arena et ce que Sili et Kozala bien et Zabongo na 40 000 places donc 40 000 places et Arena et sauf que non bah qu'on changer p débiter ce que comme combien mais c'est 40 000 places pour na bato bavanda yo apena maloming là et wa bozomona debi bisonyo so na kopesa pe comme on te binimo ba commentaire et Zabongo nzungu ya ma famille Stade Kamanyola au lieu de bongo Stade de Martyrs de la Pentecôte et Stade de Martyrs dans a 80 000 places et puis 24 communes na habité Stade Nabiso Oyo nzinga na ngope bope tozali na koma pe penwana na kolakisa bino et parce que TV za radio te toujours lisu de kola lisu ninga mauvais Charlie Wayungu alobé nanga kita pena sur le terrain joint nzinga environnement il y a Stade de Martyrs de la Pentecôte et où la biso vraiment vous appelez malaming suivez et on se retrouve juste après. Merci. Matoye yoki miswe moni Linga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Linga kolobe zati Touti musika esasal tokomi Linga kolobe zati Ya kolobe zati Linga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesikoyo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso po na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni linga kolobe zati oteme za temwe misale monani linga kolobe zati touti mosika esasal tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati matoye yoki miso emoni linga kolobe zati oteme za temwe misale monani linga kolobe zati touti mosika esasal tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati matoye yoki miso emoni linga kolobe zati oteme za temwe misale monani linga kolobe zati touti mosika esasal tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te. matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, tout comme nous comme vers la fin de cette notre émission Ndeka Tindaki et mon habitant na bino Watakini 24 les lions de la presse congolaise kokita vraiment na boulevard triomphal Kolak Sabino et ndenge zali et ndenge koma ba batika bongo ya mboka tamulai lokwa mauvais Charlie Wayungu ya mama Koko Machatima et boulevard triomphal o batika ya moté et puis ndema pena de maman Laura Chou, je ne crois pas que no boulevard triomphal atikango et Destin Mwanda depuis Belgique ben ouais ba on peut batikango awa et triomphal donc en tout cas loko oyo et ça lit vraiment pasi ndenge na moni ba mama et belinzinga ya boulevard et puis kota la paix bandeko oyo tobenga bongo ba aveugle bango ba osenga mbongo et puis bandeko oyo bango balobi ba servir nation ba jeune frère na biso oyo ba servir nation et pour nini tetango ba ka kozwa bongo formation na kankokolo ba teli ba pe amituka ikeko tika bango ikeko déposer bango esika oyo bazokende kibakenda makolo boye makolo bana kingasani baza awa bana njili bana masina kimbanteke baza pe awa ndenge tozomona mais kotambola makolo boye en tout cas esali pasi pe mawa parce que babi que non batiki misana bango nyonso babi to servi kara mboka na biso Kongo bakoma bongo ba FRDC mais lelo oyo total ba formation to bazo kende basilisi baotambola makolo ti esika oyo bakoma en tout cas
participer. En tout cas, restez toujours branchés sur votre chaîne Yabisu Podcast. Nabaki na Rosala Bongo. Na entrée à 24 ti na Pongabi, donc sur boulevard Triomphal, donc bozomo na bino moko na bandai bongo na entrée à 24 ti na Pongabi, parce que Triomphal et ça vraiment moulai makas penate, donc des Pongabi kakati 24, donc là otobenga Nzungwa ma famille 80 000 places, stade des martyrs de la Pentecôte et Sikoa Pilio, tout le monde a bongo ba le part de la RDC Nabiso bazon nongona na mondial 2026 na États-Unis, Canada, Mexique awande so bazakoto avec un partenaire idéologie botala ndeko oyo avandika bongo ils ont participé ma na ebité na motema oya mon vieux Charlie Wayungu ya ko bongote ndemo na mama Laura Chou et mama ya banebele. En tout cas kosunga bandeko oyo bazangi ekozala pena malamu mingi. Un grand merci à Marcus Garveil et depuis France, Portamont, merci pour votre soutien. Un grand merci à Destemonda, un grand merci à Coco la Perle depuis Hollande, un grand merci à Mauvais Derlin Bitouvova, un grand merci à ma grande sœur Clarisse, un grand merci à ma grande sœur Lana Mosape Mendela Lino Logo la Porta Lola, un grand merci à mon beau-frère Jérémy, un grand merci aussi à famille Ndombele, famille Lutonadio et famille Longo, et je vous aime beaucoup et merci pour votre soutien. Un grand merci à ma grande sœur Xil depuis Turquie. Merci pour votre soutien. M'appelle la Monakiango. Là c'est stade des martyrs de la Pentecôte Ezakabongo, stade Kamanyola oyo mutatonga yango moko ya ba défunt président de la République Joseph Mobutu et à cela biso Kamano, parce que 20 mai yaya 20 mai batongango liboso ya martyr stade Tata Raphaël ex du 20 mai batongango liboso ya stade odobenga bongo lelo martyr. À l'époque ezaka bongo Kamanul na raison les sous série ya Vita Imana wana entraîneur brésilien Célio Barroza Litimba Casquito Mungongo Fiche, en tout cas Lebo Bakasu à l'époque Vita Penezaka Souder Rosaranate Abeta Imana 3-1 série à Célio Barroza paix à son âme, l'entraîneur brésilien et Akibongo Kokoche Bongo Las Vita Club de Kinshasa. Donc voilà, nazo cité vers Pongabi et sur Prince Kasavubu. Donc c'est Prince Kasavubu et on se retrouve à la prochaine numéro ce qui est sur Massia Zongité. Bye. Yabiso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko likaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo inga kolo